Voilà, tout le monde est apparemment aux Sunda. Et surtout quand on est des mamans, au moins qu'est-ce qui s'est passé en fait? Sunda a évité. On n'a pas petit sœur Nzuzi. Après ça, moi, Soana Soginani Wana, Bakutani na bidenda so bidenda. Ayeko zoye kuna pa Nzuzi alibio, baki ni sala théâtre na Matadi. Na konte kike. Nzuzi pe akosa mi azui mwana pe akena. Baba sui valise na bilo na emusi bakena. Nzoka ndo zozo ke bongo. Bakina kufana ndaku na ndaku ya bidenda. Bidenda wana. Ikuta bidenda na Sunda bidenda za leki. Mikomi yasa kina ndaku akefanda kuna. Tanga fandi kuna akomugo bela biso to yeba kite ba maladi ba mpese o ba mbwaki so ba mbwaki wana nzoke zaki ba efeka ya microbe. De ce zaki ka zaki na maboka bandeko na mbe ba yeba déjà avant que bilomo ezo tungisa bondo salise na buko. Kopese bakisa komela, kopese bakisa kobaka, ya kotongola, komela ya mai, komela ya ba poussière. Tanto yiki kaka ho Sunda avimbi nzoto mobimba. Biso to yoga place wana avimbi nzoto mobimba. Nandeni te to lukai. Ne noko wasana na kisenso tsimba ake kuna ke ko lukai. Amonie mutu wana pe akosi ba makambo komi musako limobo. Alobi na noko alobi wana bidenda wana bidenda wana ka alobi na noko alobi na yo noko potimba za la délivrer il faut to ça les délivrance yepe Sunda kanga mika basala ka délivrance pour za la bien basala ka délivrance wana yimo azoko wana akura na yepe makasi siko biso pe to fanda na biso ba yebisi biso noko alobi usiko ko vimba ne la kisinde wa no so nsema kila to bengi mwana biso to yebi pete ye noko wana tanga uti kuna bengi pe biso te biso to fanda na biso ka na petit frère to fandika après na bengi mwana oyo azalaki kuna pa mama leka ke maluku na bengi ndeni bokoma ki bien alobi mama to kuma na biso bien mais boyo kiteke mama leki Nsunda ba zo nsema kila ngabi bazo nsema kila na ndeni mbamo pe na katika telefone tangu noko ayena poko na biso noko balobi na yebi kutu place azate mutu ayeba ika place mwana noko balobi Sunda azobela me bazo nsema kila vimbi nzoto mobimba so malade ya nzoko bo mukolo bazo nsema kila bazo nse déjà makila defo wana mukolo bazo nsema kila defo mwana mwasi wana mutu metomona kite biso ali bazo nsema kila defo ngana kena tune pona nini opo ndenga vimba kinzoto kuma ki mai biso lokwa to yebina biso kinfilmete to yebina biso mambo ya kosalisa te to lobi kaka isa ya solo to yina yebisi noko balobi bazo nseza ki mercredi ya jeudi ya poto koma na nowe donc to zongi to mimaki mbongo te utila ki mbongo te to kindaka na transport 3 bis po koma kuna ye na yebisi noko na moni Sunda ça ne va pas margende balakisanga ba photo na adimne muke me libumu tala libumu de moeta nzoto ko vimba nzoto ko vimba mobimba do banana mututi na makolo nzoka bare DGCB baki siko tanto ye baba no benga ka kuna pa no tsimba awa babenga kana bango te bano benga noko moete fallait pas se suma kila noko yaka il fallait pas se suma kila yepe kuna soka como benga noko ya kuna moete babi moete habite noko o abimisi 100,000 francs apesi sike no soai noko alubi ngana sawa na mutuka te mutuka weza mpani mala mto luwe mutuka aluwe voiture moko toketi kuna bisikaza tukeko zwaye tukekuta bango bauti kota se bazo mata bazo tambula meye atambula lokola quartier koto pena do vimba atambula lokola quartier ba mati ba kominga ça me merci télé mais
akomokende bien me nga nakenda na kanda mpenza nga nalobi nde na eta navandika mbamo navandika po motema deja epumbo nga estoma nzoka attention na nga emataki deja na estoma ekomosala nga nde toye toyei kozwa nsunda libere biso nsunda tokende na ye bandeko baleki nyonso balobi tokozwa ye tokende kotia ye na hôpital mwa mwasi wana alobi boyende kotia ye na hôpital so boke na ye basale délivrance te bosala mosala mpunda aza mbikudi azalaki talatala na ye na nzungu na ye epare nde nayokaki me nga namona yango me ye moko azoloba ke molimo mama na bino so nabengi yango so natieki talatala nzungu na nga okomona mama na bino abanda koloba awa nga lobi nga kuna lobi nga mukomusuno na kotia na tembe nga mukomusuno na kolingana mona ye na kitalatala lobi te okomona ye te akokota nde na nga abanda koloba molimo na ye okota epa na ye abandi koloba maloba nyonso oyo bomona vraiment ke mama na bino moto asolo nga bien nga kasai na omone na kitalatala lokola eza na omone te inutile mais tozokende na ye petit frère alobi bon ndenge yaya alobi toye kozwa ye ntango toye kozwa ye boye tokende ye alobi o te so boye kozwa ye so bolingi bozwa ye bongo il faut bosine décharge wana bidenda mtosine décharge tosine décharge yango tokosine ya nini mpo tosine décharge ya nini ye alobi mpo bapasi nyonso eza mpa na ye bino bomonaki yango te me ngamu namoni yango bokosine décharge noko atalinga ngabi na insiste vraiment ngabi tozokende na ye noko alobi atalinga sinalinga abimoni bato basasa ya bokoko so tomeme na force tokosimba tushe totika ye nano ye mpe alobi nga na olinga na okende te ifo basalanga na délivrance bongo nakende so basalinga délivrance ye moko na poso wana basalanga délivrance bongo tokende sava totiki bango tokamati mbongo so 40 000 so 30 000 totikeli bango toye na biso ntango toye tofani na biso mardi ya bonane babengi nga oyaya nga do nde nazalaki na shock ne wana pasi kaka nzoto pasi kolela butu wana mardi nazalaki bien te babengi biso mwana yo yebisanga mama makulutu balobi okende basale délivrance ça va na okende ka na forcer ka na kende mercredi na ke noko apesinga 120 000 abiloko basengaki $150 ya lobaki akotia 100 000 biso totia 50 000 est-ce que ezala après ekubaluka obino botia 100 $, nga na kotia 50 sava noko apesinga 120 sana komi kuna nga aza mokolo so napesi mbongo nyonso eza mabe malamu napesa ndamu napesi 50 000 nafani na ngai 10 000 wana deja na batransport natia yango deja par natia nisi na 60 000 tofandi wana nakikuta nsunda alali azopema me pema ne penza ya bien pena te ngabi nsunda madame ero tozonga na biso na ndako comme ça bandeko no bamema na ayoke no okute basale déjà des divorces nan basali te baose la famille ezala neti nga mokolo membre moi de famille na laka soki makamu nini nake tolali wana ya lobi mama ngabi boliaki o toliaki na biso na pesi bango 4 000 boluke loko sunda uta zolia na ete moya kolamba eza na uta tolambia kolia te biso pende toza na bidenda wana yemda zobikisa mu azolia nete moya pe tolamba eza te yaya na sombi ngabi na banda tongona na lete na sombi kwanga bosomla ka likaya basombeli nga likabo batie wana basombi pe bana na bango basoso batie wana bosoko bidenda o ndenga zana diminution makila nga bizwa 10 000 sombaka sikisi amela na pese 10 000 akesomba secret coca coca penda oya coca ngabi coca izongisa makila alibonga asala bango ka boye akamati mungwa to asala bango na bato ya salisa na asala bango asombi mungwa na ye oyo batia bakisi na bango bukoko me mungwa ka otolambela atie na kati ya coca aningisa yango apesi tanga meli kaka muke kaka melaki kana songe ameli boy mbala mo epese mokosa bando kosola mbala moko pe mape mati do pe me comme makazi sikoto délivrance ngo to kende wapi to kende kuna na likolo pa mama yaya musika moko
to longwe pa na bango to zui moto to kiti na se to zui su moto to kiti ti kuna na se croyant que to komi to continuer si su makolo siko moto komi na pema alembi ba garçon de bazaka na mitema mawa ba meni sunda bakiti ya biso tunanda kona musika ngana kumule sunda musika boy to kozonga no ndenge nini na okoma no ndenge nini pomo na famille na mama na bangwa kamati poussière mo ayiko sopele na libo mama bidenda tindi musali na ye ayiko sopele poussière na maboko ebele abandoli yango abifona meka wana na meka atebo ngabi na muni neti batsa mungu basenzi na nzete mobo na mona likasa moboe na yebi yango basasa ngo pona pema me o mususu na bilo moni te ngo bololo neti so nini bo ngabi pesa na bomba ndambo abiteti ana sisa ngo tiaka na sisa ngo po na sisa kaka po ekitsanga pema ameli o yaya ifoto somba kisi poto chuba ye to chuba ye kisa pema na kisa komela na kamati 7000 na pesa akiko somanga binzamba za mayele boso na sisa imbo no na pesa bango na lina suga ndeni ba ke kuna obo mema eto sa délivrance to ke mo libulu mo batimola boye yalo na muchopo balongoli babasali nde mwana mbala moko pe mango e matake pe atubie su tonga mimbo pese kisa bukoko tonga wa esaka nango eloko te ba ameli ya pema moete mama na ya benge na pembeni alobi makambo ebisa ya na ebita alobi kaka mwana moyala la awa exact malamu tokendo to ba comprendre que danger OK babi malamu tokendo hôpital ngape na bandolela ngape sunda na bengi banoko na bengi noko awa sunda moete na bengi wa gisenso na bengi ba tunyos ngabi awa ndeto za bo sunda za ne bien te pema e matie moete donc pema kaka to banoko kende ko koka ye na ngomba donc suna zo kanisa ba permettre on to tambola ki salanga passe kokoka etala muto munene sona ninasane dina forcer boy mukongo a ngape eleli ngadu nsambe na usani ngamona mwasi mukolo pe tokeika to forcer ka bongo komo lo bote yanga nguluma ngamoko pasi ona zomona sona pesi binango bo kokangote na zoka pasi aba yaba na ozwangana kenanga hospital sona kenda inanga nanganisi mbebe ngabi siko ndimia yemo ko mo regrete bo me mangana hospital na okoka te bo mangana hospital ngabi sambe doko lela nanga e banda mercredi wana to mati ngomba pe to komi na mwa likolo na mwa sebo prince za likolo to komi na mwa ngomba mwa pla hospital mo eza wana to bando kene to fando wana na pema bana mbele mo bazoleka na 23h wana balobi mama to mema ye ko mema ye tenga bikeba na zaka mutu mabebo osana oyebi ezo protéger nga ezo kitsanga pona leki na ngana tala pe bino do moye kana sala trouble ezati na za mutu mabe ngabi papa boya bo memaye bana na baye ba memiye ba memi ba komi kuna tina hôpital papa na pesa bino 3000 4000 francs babite mama to zo mbongo te to salisi bino ka allez to koti na hôpital ba nuko perfuser batali cycle na yo 35 cycle za okita na sebondeni ngabi na yebite baba nuko traiter wano bunda kaka pemezo kitate ko bunda kaka mbala moko to komi na 3h alobi na lia na komoyoka nzala lina lia biloko ezate vraiment bongo kwa ngona memaki we tikali na ndako nzambe siko to luka biloko wapi mwana mama moko asakona na mwana na muke balia ki fumbwa supu etikali na fufu ya muke ba panza asengi yango ba pese aliango tango aliango abandi ko bunda bona komi pena na pizza ale tango ale esili to komi kana 5h bon pe manaye échanger forme nous on bando ko malili et puis azolo basuti motala kana mi komotala ka so benye sunda so benye sunda atalio oyebinga ka bongo donga mona inaozwa ye asikali ko yebanga ko tuti ayeba nka tanto kuza na ile biso siko to mati ba yeko zulanga moto bango bakena bango batikinga moko na sunda na moto na mataka moto te na mati moto do nazo banga sute amati moto ateka na mokonga moto boy makolo ezo diembe na maboko peso diembe to kei moto alobi mama fana tika bino na
na Selemba au place bazula babisa victoire so na tiki yo awa okokate ngai bonga fumba mutu boy na omemelendi na omatilende na mutu kalbi batu ba osunga yo safa to kei to komi kuna batiki biso batu pe bayeba kitise na moto balaliseka na sebongo babizo mutu ka ozaka wapi na zaka na Njili quartier 3 avenue ni Liputa numéro 24 Zwa voiture comme ça bande ko na yo kuna bakofuta me bato mawa babimaki wana papa mo bapesanga 15000 francs na tikaleka na 9000 muto moto to fute 6000 ngana tikaleka na 9000 na komandeni papa na ya bimisi 15000 francs mwana mwasi mo apesi 3000 mwana mwasi mo apesi 2000 mwana mbali mo apesi 2000 mo apesi 1000 babikende zwa moto voiture to zuloti e comme so tina porte ndako ndeti to koma pe na porte ndako jeudi wana na ba so ba 10h na anisi to komia balali seka awa na to fande awa to baba ndeko pende babenga to komi na Njili baye tango baye mbamo pe to memie to kene na hôpital atikali pe ko lobate atikali ko liate atikali ko salelo mo te ti ndenga yo kufa lobi na ma 11h. Voilà. Et banda mama sunda za sur tati biso est-ce que bidenda on esa combien ayaki na hôpital yo kutangai vendredi. OK. Jeudi aye samedi pe aye lobi pe dimanche aye kukuta timba akati msunda akati aye kukutanga wana mais ananda kwa comité awa sawa komi bano tamwana tonola naye abita ntino moni pasi mingi siko tikanga moko na banola nazolala naye donc amona ipasi nyoso to banda ko mo akoba lobi mama na koma na ndanga biso komi na ndako ba oboma na bana na biso ba oboma na boy na ngatu mangambo be mibale yo zonga na okaka wana yo mo mtipsaka na yebisa ke ko yate kene na poso komi ka kuna ba moni yo donc ye uzalaka pasi na yebisa zonga ngapi na ye na yebisa noko ke sunda zali sute na zongi na ngapi vraiment ya mukolo je crois que landi penal du solo ndenge mama belaki mais ça na masolo so beta mama mingi bat musu azo akizi kedi oben kedi na masima makambo parce que il y a pas longtemps to bungisa fatu et le lo sunda ke na pe yo pesa message ni para ndenge kedi azana problème ya sunda te. OK. So totally bien leki neti azaki ye moko nde akosama kina buzoba moko boye soki bamvutaki ye po akoma na distraction na kotaki na bilo